l'émission Nangaï, Evali, Venabino, Acha Movoto, Paille Grande, les nobles, le lobby Bobinakaye, Acha Movoto, Coco à Londres, Papa Wimba, Abingakaye, le vin japonais, figure emblématique la figure emblématique de Paris. Les Parisiens le mieux côté. Deux personnes. Trois. Parce que trop c'est trop. Naza message ya ko passer bino nyonso 5 na bandi papa yoyo 6 petit na Ngando Patrick Meka ombre jaune Cyril Kina Simon Kimbangu la forme chinois de Kim 7 Ali Nosene scénario Jansi Mayas Nikens Bayaka Nzamba Poto Jansi Mayas, Mokonzi wa Bourzon. Quand Ayalala, Zemi Yabilamba. Oui, ça que là. Il fait facile. et Kendara. Quand Ayalala, Zemi Yabilamba. Fils Edungu, les stylistes. Nova de Paris, les grands stylistes. Vikreno Bayaka, grand sapeur, héritier Scramwell, Mokonzi ya Bilamba, Clam Franchi, Mokonzi ya Bablouson, Auto Beni Versace. Pour ceux qui sont Natembo, les beaux parisiens, Maye Kokusoa, Bakisi Misusu, Petit Nabiso, Oyala Takana, comme des garçons, Fata Kimbala. Nabakisi bana ya Yalola, ba japonais ya Yalola. Nabakisi Eric Tola. Nabakisi Fiona ni Chokoto. Naba oyo natangi ba kombote. Bonjour. Vous avez un problème et ça pour le cas grave awa. Le bobo abandi ko finga biso to sali ye lokote. To kanisa ki kazali boma to se sert. Mais Zoka likambu na ye ekoti bato ebele. La première personne a koti pe aza ko diffuser maloba na ye nyonso na kati ya Kinshasa biso toza sur le côté. Pour Kinshasa eza mboka buzoba oyo ekoleka liboso ya mwa bakondima azolekisa makambo oyo ye na lo na oyo azofinga bamama azofinga bapapa Wemba azofinga ba Amazon azofinga ba Acha Movoto azofinga batu nyonso ezoleka na Kinshasa po tedi Kaltenda aza na émission mobimba elekaka kuna ekomi so ekomi leur émission elekaka tout Kinshasa bavandi nie mpo bamona nde bazosambwisa biso kanda ya tedi Kaltenda na Lobobo eza même histoire. Même JF Ifonge et la même histoire. Bato va revaka notoriété. Et que nous avons appelé ça bango ya moté. Parce que nous ne va pas makanango. Et puis l'histoire va changer à côté. Tedi Katenda aye awa ameni ceux qui a le journaliste sans complexe. Mais tout le monde sans complexe. Mais mine de l'Izoba ya Kinshasa polémique à Kinshasa. Mouto ya imitaka wana azaki na biso awa dans les années 90 comme 2000 Bababasu Zakari Bababasu mais to mona place azofinga bana Firenze te to azofinga bato te azalaki na biso bomoko mais Tedi Katenda aza première koni kwanga oyo aye kosambwisa bana poto ya solo yenda aleki complexe yaza complexe nani Lobobo complexe bato bango ba revaka baye bakuta yango na poto bakomi binemi na bango saki bato na bafiga bango saki bato ba manke bango bandeko ba bolingo na sengi na bino ba petit na ngai ba saper Keli Katenda zai kolanda bino po
bopesaka ye bambongo azali kolanda bino mpona koakompagne bino bokende kosomba bilamba ya filmaka akoma ye kotia bino te na conflit bokomi koyokana te atie bino buzoba bapeti bokomprenaki te estce bomoni ayaki epa na nga soki ayaki epa na ngai na ngai natisipola ye ozo comprendre mpo nayebi ti azotia polémique nasi asala émission oyo ngamu nasala proclamation 2 ye alingaki aya komeka magie kaka na babiloko nga nasala ya bablouson ye alingaki acontredire yango estce ye aza journaliste ya bilamba ayaki mpo na bilamba epuis akomi kotia bino na kati ya mobulu bozoyokana te akobenga nani archevêque Mbala atie conflit nani kesi bayaka on dirait bino boza aveugle bozomona te alors que bapeti bozosomba bilamba bozoyiba te mais aye koko décortiquer eloko nini babutiki bokendeke akomi meme kosenga bato bafiche ye Sarkozy ye Hollande ye Macron gros porc ozo comprendre bapeti na ngai mutu moko te na bakombo na tangi wana ameka kosala so émission na tedi katenda bomeka te boboya ye boboyikote biloko na ye ti mosala émission na ekoleka su te aluka bato apambapamba oyo osala émission mpe ti bino azoyina bino mpona notoriété na bino mpona kolata na bino bozodéfendre religion kitendi ngai azoyina ngai ata mbote ya pamba so amoni nga apesa nga mbote te tala moto azoflashe ende ya niveau wana vie na yo revaka okomi na poto omoni ye so omoni vie wana azoya obalo ye elongi motema mabe ndoki tedi okobima te na poto awa eza cimetière bamisien tu baya bazindawa bato ya théâtre tu bayawa bazi yo mpo kozinda kala te kokaisa te eza succès ya 1 année 2 ans et puis après tokomona yo maboko no yindi okomi kosala misala ya maboko awa naponi leo mosala osala maçon mpo oza moto apoa oza na kilo ebele okoza saper te mpo saper azalaka na kilo oyo oza nango toza monene glopo bana mama émission na ezoleka na Kinshasa nayesi bino naza na petit na ngai uti Kinshasa navai na yawa bijou binanga alobi vie Tedi Katenda azosambwisa bino bana poto na Kinshasa na niveau to émission na to awa ezoleka bo batie tembe bana bafamille na Kinshasa babenga famille na bino batuna soki baémission ya Tedi Katenda ezoleka na Kinshasa ozo comprendre bandeko boza bazoba te toumeli na poto bao bakotela ye bokotela ye to ana ntina te ozo comprendre mais tozo défendre terrain na biso oyo aye kosambwisa na polémique bao balekaka avant ye polémique eyalaki te Grace Mbizi aleka awa asala baémission polémique eyalaki te nani Adi Londole l'intellectuel asala baémission awa ye azalaki chroniqueur te c'était un vrai journaliste chroniqueur ye azalaki chroniqueur te polémique esalama te awa na poto twana bajournaliste oyo balekisa bazoba te balekisa bazoba te sino manga yo pesa mbote donc bapetite sœur na nga bana na nga lokwa batina manga la baémission te nakeli Katenda soki bino boza bana poto bokolinga na mwe bino nde bozokola soki bosala émission na ye na nzela bopesa nga mbote te makesa otala kokodikoko kopesaka ye mbote te mamita maliba la mama de Diana mwana bonne famille komekaka te kosala émission na Tedi Katenda komeka yango te bana poto ya solo bana Londres bana Paris bana Suisse moto azosambwisa biso na Kinshasa lokola Tedi Katenda azali te gros port nakanisi bopartage émission nga nasali bopartage yango mokili mombeke neti Kinshasa bayebake azosala mabe makasi awa na kati ya poto chronique kwanga ya polémique aya na polémique azo imite Zakari akoma kotelema lokola Zakari Johnny Simba zoba Johnny Simba bambote ebele petit frère nanga bomekaka kotala émission ya Tedi Katenda te ndenge nazoyebisa bino azosambwisa biso bavie na bino Deker Dikembers abilabila bango Deker Dikembers bambote ebele pire petit apale
kosalaka émission na tedika te chroniqueur baza ebele bachroniqueuse baza ebele leader charisme charisme komeka kosala émission na ye te bato nyonso oyo bozolanda nga bosala émission na mwana mobali wana te s'il vous plaît fo tokotisa ye mai awa na poto tokotisa musicien mai Christelle de Vendôme Christian de Vendôme ozoyoka vie na bino azoloba bo arrêter kosala baémission na tenika te nda moto asala émission na ye te eza bamusicien so boza bato na biso Silence d'or Moluba silence d'or mwana poto atongo nazo kosadresse na yo mpo akwe koya yo eza basociété soki aye mpo asala émission mpo na yo boya yango Divine Fioti donc bato wana nyonso oyo bazoleka soki bolingi bosala émission to wana moto auti kokanye batrophée na États-Unis Jimmy Bamanisa mwana poto ya tongo komeka kosala émission na tenika te ndate azosambwisa biso bana poto Sele Labana gabana kosala émission na oyo te komeka te oza na nkombo na yo Claude Muteba pire petapa Mutoka kosala émission te na telika te nda bomeka te journaliste te chronique kwanga ya polémique Dodi Mukamba aye kosambwisa biso awa Dodi Mukamba kosala émission te kotala kutu émission na ye te Magui Movoto la mère de mes enfants panza émission yo oyo mobali no asali Yolande